Totondi sami na esengo na ndenge bozali ebele pona kolanda RTNCD obandako wabino lelo ezali mokolo oyo biso tosalaka oyo bino botinda biso tosala biso wana ezali ngai na Manase Ngalula ona lobi Manase mbote na yo mama. Mbote na yo Bertin Junga, mbote na baimboka banso bazali kolanda biso na ngonga totondi sami penza na esengo na sayo mitema poto ebite bazalaka penza ebele po kolanda biso Bertin Junga. Tango bakisi sai wana nga pesa linga sai pe makasi mingi lisusu oyebi lelo ezali mokolo oyo balobi na lopoto journée internationale ya femme africaine. Donc moi si Africa hein tozali penza lelo ezali mokolo tozo sepelisa ye tozo pesa lokumu tozo kembela yango moi si Africa po pamba te balobi na tango wana ezalaka penza esika na ezalaka kaka na chikuku esika na ezalaka kolamba ko bana kasi lelo penza ndezaki mokolo oyo hein mama moko azwaki lokumu apesa kai penza lokumu azalaka molobeli ya mboka moko boye awa Keita apesa ka biso lokumu yango lelo ngai Manase Ngalula moi si Africa soki na telemi liboso na bino po mama wana asalaka te biso pe tozwa esika na kati na bino mibali. Manase Ngalula awa epesi lolendo lolendo makasi ozomona te naza pena ya kosepela mwa siki po na loba pe nazopesa baimboka lelo tozoloba na bango elongo po mwasi Afrika azwi lokumu kati ya bato toza koyebisa ba mama Afrika botelema mama Afrika kolala lisusu te mama Afrika zala mama kati na libota zala mama kati na lisanga bisika nyonso bipai nyonso mama Afrika asengeli kotelema yango wana Bertin tozonga siko na mama ya likambo penza lelo mama ya likambo ya lelo Manase Ngalula olobi nini mama ya likambo ya lelo ngalingi yo loba yango mama ya likambo ya lelo baimboka tosengi na bino penza makambo nyonso zaki osala otiki nanu pesa biso mwa tango to pesi bango na botondi po pesi biso penza libaku ya kokota na bandako na bango yango na lelo tokolobela makambo etali penza o balobi na lopoto le devoir ya des enfants envers leurs parents donc baboti topo tozomona lelo penza bana bazotosa baboti te bana bazozwa penza bazozwa baboti na limemia te babwaki bango na nzela batie bango na bisika oyo esengeli te pona nini na manaka lelo nde tokosolola yango Bertin Junga tosengi na bango lelo moi moko eza wana na se etando ekete po babi bandako nyonso tokoma ba etanda minene bokomeli biso makanisi na bino eza nini po lelo yango nde penza moboko ya manaka na biso masenginya oyo mwana esengela sala epa ya moboti to epa baboti na ye lelo Manase Ngalula ekoma lolenge nini mama aboti yo papa aboti yo babokoli yo batangisi yo kasi tango yo obali obwaki bango bakomi nini mabe bakomi mabe balobi kutu mobali azozwa azotala mingi baboti ya mwasi me ye moko azotala bango te misu pe balobi te batalaka mingi kaka ya bango moko batiki o ya mwasi oyebika bino nde bosala biloko wana mingi bino basi biso basi boyaka kobungisa biso abongisaka biso te tobungisa bino na ndenge nini oyebi basi mosusu tokoloba sima lokola tolobaki makambo mama Afrika ngana kosenga tozonga na tozwa loyemba mokolo te yambo loyemba ya mokolo totalisa na baimboka lelo penza o ezali bilubu tolengeli bango pona mokolo lelo iyo olobi malamu wana bilubu eze bele me ekosala bango libumpasi te po eza ya malamu bakolia malamu nyonso ekoleka malamu lokola momesano toza na loyembo ya mokolo ya lelo penza ezali etali penza mama po soki mama azalaki na bomoi te topesi lokumu na mama tozali te tozali pe na bonzenga soki ngana Bertin totelemi tozongenga po gloire alekaka musala azoba ezali te moto ya zoba nde ya zololo nda azali mama ekomi ya tedika tozali pe na babiangami ya mokolo elongo na bango nde tokolobela penza mama ya likambo na biso ya mokolo ya lelo sima pe tozali na
makanisi moko ya mama moko ya talisaki pena makanisi na ye mpona mayematali mama likambo to mpe oyo tozolobela lelo mpona mama Afrika tozokembela lelo mwasi donc tozali na mama moko mpe alobelaki yango na nsima nde tokosolola mpe na babiangami na biso tokoloba ebele te biso na bino nde tokoyeba nini tolengeli mpona lelo kasi Bertin esengeli koyebisa bayimboka lelo baza mpenza ya kosepela mingi mpo toza na babiangami oyo bakoyanola na oyo tozwi lelo kasi tozonga koloba ebele te po mwasi esengeli azwa lokumu na bandi te na nzela ya loyembo mpenza mama abotima na sengalula mama Margot Bafrika Tembo mpenza lokumu ya lelo eza ya yo me tokobosana te mama Marinela mama ya Isaac Eloko Bertin Dunga nasepeli mingi omoni lelo ndenge kaka yo moko olobi naloba mingi te lelo obanda kokatanga pamba lelo ngai likambo te mama topesa lokumu na mwasi likambo te lokumu kaka na mwasi kaka ndenge tolobi kasi lokola ngonga eza kolanda biso lokola bato esengi tozwa nini lisusu manasenga lolo sika wa omoni lokola tolobi ke tozokembela mwasi moko ya bapandisango oyo bayimboka bamesana mpenza kobenga mobali ya mbinga nono mutwale ye mpenza akitaki po asolola na mama moko na ntina ya mokolo ya lelo mpo mwasi ya Afrika mpenza esengeli na biso mpenza kobetela ye maboko kotombola makanisi na ye mpona kotalisa ye ete aza mpenza na motuya lelo yo maloba mibale mwasi ya Afrika maloba mibale mwasi ya Afrika mokolo nini okoloba mobali ya Afrika mwasi ya Afrika lelo bapesi biso lokumu ya bapesi biso mokolo mobimba ozomona te awa keita mpenza pema na kimia mama wana molobeli elombe awa keita wana elombe ko tozonga nona matisini mpona komona likanisi ya mama wana mpona mayematali mokolo lelo Isaac Eloko wana ezalaka nanu le 31 juillet 1974 bamama baafrika mobimba basanganaka na Dakar na Sénégal po ya kotala sort ya mwasi na kati ya société na biso ya Afrique po mwasi toyebi ki azalaki remise à l'arrière-plan alors qu'azo jouer rôle munene ezala na éducation ezala na tenue ya ndako ezala na société ba mama basanganaki ba réfléchisaki so likambo na yango nde pesi mayele na bakambi ba ONU ba décréter journée internationale de la femme africaine. Mwasi esengeli aye ba valeur na ye. Esengeli aye batazali moto moko ya tina mingi na kati ya société. Mwasi poa koka kokisa tina ye wana ya ye ya bo mwasi na kati ya société esengeli azala mwasi moko azana instruction atanga kelasi pembeni ya kelasi alanda ba formation po tozomona neti abiso na Congo ba mama mingi bazo tenir ba ménage bazo sala mimbongo ya ndenge na ndenge grâce à mimbongo wana bazo aider ba papa na kofuta ndako na kofuta minerva na kolesa libota alors pona ba misala wana bazo sala po ete misala wana e parvenir na ko élever ya kotombola milio bavandi basi esengeli bazala na formation bayeba mombongo tokosala lolenge nini tokozala na ndenge ya ko épargner ndenge nini pe na mombongo oyo tokokoka ko sala en sorte que contribuer na développement ya mboka ndenge nini maima sona ezwa makanda ba formation pe na instruction sans yango eza pasi po mwasi azala acteur de développement na kata société na ye po na biso na Afrique tozali na basi oyo bapesi biso ndakisa bayike tozwi mama Kimpavita azalaka mwasi kati ya mibali me mama wana alutaki makasi po na face na ya colonisateur pon na kati ya RDC azali mama congolaise tozali na mwasi ya feu Nelson Mandela mama Winnie Mandela o touti ko commémorer liwa na ekala mingi te mama wana tango mobali na azaki na boloko ye moko atikalaki ko mener bataille contre apartheid des injustices oyo ya kosala te ba mindele bazali likolo ya bato mwindu mama na lutaki makasi pona ko boma mibeko wana ya malamu te pona bomoto ya moto tozali na Ellen Johnson Sirleaf azalaki présidente ya Liberia ya yaki na moma moko mboka ane ezalaki na bitumba kasi na maele na ya bo mwasi po mwasi aza na capacité moko mobali aza nango te na lobaka ngo toujours mwasi abombaka zemi 9 mois
mobali ata basali ndenge nini jamais mobali azala en mesure ya kobomba zemi 9 mois du fait ka bombaka zemi 9 mois azobomba bomoi ayebi mpe lolenge nini ako kosala po ete bomoi wana ekende liboso yango balobaka mingi na nsima ya mwana mobali ya monene derrière un grand homme mwana mwasi moko abatami na nsima pona nini parce que mwasi aza toujours wana ye moto abotaki ye moto edukaki ye mpe azali mwasi na ye ya ndako. C'est ce que ça suppose. Pe balobaka éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Pour maman, tango papa bimaka kendaka ko luka, mama tikalaka na bana kopesa bango mayele, kopesa bango ndakisa pe kosala sa bana na ba yeba nzela nini ya kolanda ya malamu. Mana sengalulu. Oyebi na seki pona nini? Osekini. Na seki po cameraman mo alobi musala na biso eza kovanda na ndako. So nga na vandaki na ndako ndeba imboka balandi biso. Ngai nakopesa lokumu na basi banso baza kotombola direction ya langue nationale po sima ya ye moko Patrick Mosui tomoni bongo mama ekomi ya tedika tango tozali kokita tozali komona bilombe bazali ebele bangele bamboyo ba boneti soki jetunga lula donc baza penza ebele so totali ndenge tozali sikoyo awa sikawa bao bazali kusala lelo po ete bino bolanda biso malamu lokola mana sengalula totombola lokumu ya direction na biso ko ya ndako ya bokomisi sango ya kota ine otali ba emeki sema lolenge baza kotambola pona koluka masano na biso etombwama ekende toujours ekende se liboso Berthe Dunga ya solo penza tokobosana te ndenge tobisaki baimboka lelo tozolobela penza baboti bana esengeli basala nini pote baboti bazala malamu bana esengeli basala nini pote baboti bazwa penza esika na kati ya bato tokenda kotika bango bisika oyo babi ba homme de vieillard te totika bango na bisika wana te tozala na bango tolengela bango tolatisa bango tobemisa bango ngebu liboso na bato baimboka bokomela biso numero eza wana bokomela biso makanisi na bino eza nini pona mama likambo na biso po eza bamususu babwaka penza babuti babwaka ko bakanisaka bango lisusu te o ya komi na mbongo mutuka na ye mobota ambata te se moboti tango mususu ya mwasi to baboti mususu ya musika po moboti wana tango mususu ka mati akomi ndoki tango abotaki yo azalaki ndoki te lelo yo koli ozwi mbongo papa mama akomi ndoki baimboka bolobi nini balobi basali na nzambe nde bazopesaka balobi nzambe alobi ke mama wana te yango lelo toza mpe na mosali na nzambe akoyanela biso na likanisi wana na ntina mpenza ya mama ya likambo ya lelo me toloba tondo mingi na nono mutu wane po omoni mpenza bakundoli bapesi mpenza liuta ya mokolo ya lelo wana nabengaka ye elombe netumba nono mutwali aza na bolukiluki akotambola mpona komemela baimboka manso ya malamu kasi tokoba nano sika wa tokobenga bonzenga ye amemeli biso nini bangonga na ayaka yango oyo bonzenga Gloire Nzolani aya tosola na ye omoni lelo na nyonso toza koloba maso tozali koloba mwasi yango po akoma ngebu esengeli bonzenga ezala na katikati mwasi yango po totala ye na miso malamu esengeli bonzenga ezala na kati yango tobengi bonzenga bangongano yango oyo yaka mbote na yo Gloire manasenga lula na sepeli vraiment ndenge boya mbinga na eteni oyo ya bonzenga pe monzele na uti komona bolobi makambo basi awa mais basi yango pe kaka baza kokosama na o etali o babengi na lufa lancé ba produits cosmétiques ba baby elongi ok tozobunga mwasi ya Afrika toyebaka ye na identité na ye soki okomi na mwa oyo balobaka ozwi mwa pembe ya kobotama tikala nango okoluka mwa mafuta moko ya malamu oyo ekosimba na loposo wana lokola manasenga lula lokola obotama na opembe tosa yango zwa kaka mwa mafuta moko ya malamu mpona kosalela yango tobosa na identité na biso te ya baafricaine oyo balobi na lopoto toza bana ya Afrika basi ya Afrika esengeli tobongisa bilongi na biso yango tolanda mama moko oyo aza moko ya ba esthéticienne ya ba cosmétologue ye pe apesaki penza conseil na o etali mafuta lolenge nini ya kosalela yango pe ba conséquences na yango tozonga machine izakeloko
Loposo d'abord loposo ezelo nini. Loposo ezala enveloppe oyo eza ko zipa to ko bomba misuni mikuwa mafuta na kati ya nzoto na biso. Yango eze eloko ya motuya makasi esenge na biso ya ko batela yango parce que tant loposo yango eza malamu loposo yango eza d'abord ko communiquer de loposo eza eloko ya motuya kati na nzoto ya moto. Cancer ya loposo eza eloko nini yango ezali tant loposo ekomi abîmé ekomi pigmenté donc ezangi même équilibre parce que loposo na biso ndenge nzamba sala yango ezali loposo yango moko nanu ezaka na mai moke na kati po esala mwa fierté na po soko leki loposo na kati wana omoni ndenge mosuni ngulu ezali tozaka na graisse oyo abengi yango mélanine yango nde esalaka équilibre na po ezala soko leki graisse wana nde okiti nde okokuta na mosuni oya biso ya nzoto mais tango yango graisse wana ekomi réduit poso ekomi sikoyo na espace te entre poso na mosuni po yango eza na kati wana tango poso ekomi tango graisse wana diminue le poso ekomaka élastique tango le poso ekomi élastique surtout na elongi omona ke ride ebimi na poso ya nzoto omona ke une fois on s'est gratté quelque part ozoki parce que poso eza lisusu na équilibre te mafuta wana ezosila à partir ya ba produit yango moko au fur et à mesure ezokende ko diminuer malembe quantité ya mélanine wana une fois quantité ya mélanine wana esili omona poso mutu ekomi élastique donc mutu tanga banda ko beba akoma liboso rouge omona bimi tanga koya kozonga poso eyindi ake na cuisine tanga ya kozonga zomona kaka changement oh non tantôt produit na somba keza mabena changer et fait que bandi ko changer wana lelo kete loyi batekela kinga mabena changer maison mususu mais yo ozana po nini po olanda oyo muninga apakoli pe tango bandi ko pakola yango obandi ko pakola na mbula nini produit ekota déjà na nzo Gloire Nzolani ezande likambo tolandi wana mama alimboli malamu ngana sepeli azali cosmétologue esengela azala bongo monganga ya poso yala kisi omoni ndenge produit esika ememi mutu tina esika oyo poso penze ekomi lokola poso angando wana ato tie bakushe ya fond de teint ebele ekosimba lisusu te mwasi ya Afrika likolo ya kolanda tala ndenge tokomi kobeba yango tozongela identité na biso tolia Gloire Nzolani ezali tika bilandalanda mafuta boye bimi ya babebe na niveau oyo bazoloba ya cancer matondo mingi na Gloire Nzolani na musala kitoko ozali kusala Bertin Gloire Nzolani azali mwasi Afrika oh la la makanisi na yo nayebisaki yo lelo yo koloba te ozoloba bomingi boye mpo na nini mpe manano lelo nga nazozelaka bametre tramotina mpo tozala na bango mpo bino bokotelinga bokomi ebele bino moko mpe manano napemi Gloire lelo tozokembela mwasi Afrika outi kolanda bilili wana o nono mutu wana amemeli biso oyo Awa Keita azalaka molobeli ya baimboka ya tango wana na mboka na ye apesaka penza lokumu na mwasi ya Mali apesaka penza lokumu na mwasi yo ozali mwasi Afrika ozali pe molobeli ya baimboka po za mopandi sango likanisi na yo po na mwasi Afrika lelo ezali nini okopesa likanisi na ngai po na mwasi Afrika nani koloba kaka ke mwasi Afrika esengeli kozala sir na yo koyeba ba valeur na yo eza te kaka place mo po biso basi tobangaka mingi esika yo za poso koma wana ozomonaka non mibali ka nde fo bakoma biso te ok biso pe toza capable ya kokoma esika mibali bazali po mana te na minute ozana nani ozana Bertin bozosala musala mpona nini te mwasi ya Afrika kotikala nsima te lokola bapresidente bazali deja bakomi kotombola mwasi akoma ti na niveau ya kokamba mboka mwasi ya Afrika yo mpo oza capable ya kokamba mboka ti boye naloba te wana natikali Manasenga Lula wana pene ezalaki likanisi na nga tozwa makasi totika kobanga mpo biso basi tozalaka ozolinga okende me uzobanga matondo mingi bo mwasi na yo ezosala ke ezongiso mwasima nga natondi yo mingi Gloire Nzolani wana tukutani na yo mbala sima kasi
bandeko baza kolanda biso uta Angola balo kombo na ye Chéribin depuis Angola alobi belle émission RTNC de développement ekindaka bisika biso pe directeur John Mubenga azolanda biso esika zwami wana topesi ye mbote pe totombeli epe mokolo malamu oyo atikaka biso te nayebi te na nsima akoloba mpenza te esika ezalaki malamu te meka kobongisa totombeli ye mokolo malamu alinga singe tenga mate singa wana eza na boye tout droit eza na boye efanda kuna etelema boye wana directeur John Mubenga mana singa lobi wapi sika wa tokomi na ntango ya mosala zoba balobi mosala zoba ezalaka te moto azololonda azalaka mpona lelo mpe bamama mosala zoba ezali te bokola bana ata na mwa fufu oyo otekaka wana tia kaka mayele nzamba kosunga ekokende liboso Rachel Chako mosala zoba ezalaka te mama lelo ate mingi mama ya lelo azali kote ya mama ya lelo te dunga lelo bapesi biso lokumu mbote na yo Rachel Chako mwasi ya Afrika mobali ya Afrika so ibolobaka bongo te eza nde likambo mosala ya zoba lelo omemeli biso nini po ete bamisala eza ebele ya maboko to komona ya kopesa mpe bato moya ya kovivre kasi na kolinga yambo naloba ebele bandeko bakolanda biso surtout mingi bilenge balanda nano bango mama ya bilenge oyebi yo mongo kolobaka mingi olobi na koloba mingi te mama ya bilenge nalobi yambo naloba mingi ndeko ezaka asunga biso na tolanda na Gilen Dongala basunga biso tolanda nano elenge oyo aza kosala bongo mosala na ye ya maboko Gilen Rachel Chako omoni lelo mingi na mokili kuma ndenge elenge wana aza kosala mosala wana mingi bakanisaka ifo tata po abongisaka ba radio tata po abongisaka ba television tata po abongisaka mosala songolo olobi wana siko elenge wana za elenge kandi na bundaka pona bilenge banso yango na lobi mama bilenge yango na lobi ete bilenge banso bakolanda biso to mutu mona wana elenge o aza kosala bongo mosala maboko neza nini libaya azobeta ye moko na forme ya bafle
nsima azwi babiloko ozomoni azopelisa moto wana alingilingi yango akotisa yango na kati soki miziki ezobeta soki oza na coin kuna na banzi ozoyoka mpo anini mpo ye nde asali ye moko eza asomi na ville te aye nango asali ye moko acreye yango na libaya ekomi bafle wana bakomema yango na victoire bakoteka soki tv mpe eza na mwa mbeba neti baplasma lelo ekoma oya emiso eza na bampule te ye moko azocreye bampule omona akotisi yango ekomi lelo tv ezongi mpe normal donc ole akende koyiba ole akende kosala mosala ya kuluna azosala na ye mosala wana tv na soki ebebi oki abungisi soki eza posa miziki to feti to manifestation songolo azwi kaka bafle wana libaya acreye yango asalisali lelo bafle to ndenge tokomona wana milingana aza kocreye asalisali basinga ti bafle ndenge etelemi wana eza makasi na ye moko matondo mingi na Rachel Chako wana toli kitoko mpona bilenge na banzi tokutani no mbala nsima koba kaka bongo mpona RTNC de développement pe direction ya langue nationale lolingo za kokoba mingi mpona bamama afrika ela mama mingi mpona mama afrika nayebaki kaka kosuka wana surtout mingi bilenge bala basi bilenge ya basi bakolanda ngai ozali mwasi ya afrika kasi mwasi afrika na bana tenga moni na lati buna nikola sakina sa mwasi afrika pona la tie liputa neza ya biso bafrika na tie liputa na nzoto to bosana bulolenge na biso bafricain te to mikosana te na la bonde ndenge gulwa nzola na lobaka tozala toujours bonzenga kasi bonzenga yango toyebaka pe okotika nzoto polele okosala mpo nyonso mode te tozala basi afrika mwasi afrika azali mwasi lokumu mwasi abwanya oyo apesaka nzoto na ye kilo matono mingi kolo malamu na yo Rachel Chako sikawa tolingi tobenga Aimé Kisema mama ya masano ngala linga mama ya masano ya yaka pena masano kasi lelo ayena masano ya bibotu lelo penza eza bibotu makofi lelo me arobeta biso te Aimé Kisema kota po tozali en direct nde tolobana na lopoto wana bozali komona mama afrika pe mwasi afrika oyo atalaka masano na kala toyebaka masano manaka ya masano ezalaka kaka ya mibali me lelo tozomona mpenza na manaka masano tozomona basi bazali Aimé Kisema bamimi mujinga donc basi Nadia Zwazi donc olingi kolakisa te mwasi mpenza azali mpenza na motuya mingi na kati ya mibali mbote Aimé Kisema mbote losako lelo omemeli biso nini lelo namemeli bino basango ya kitoko basango euti musika euti mboka mopaya kasi yambo toloba nanu lisolo oyo nayeli bino lelo nakoyebisa na balandi na biso ete Jeux africains de la jeunesse eutaki kosila lobi nzambe azwa lokumu mpo bilenge ya mbula mitano motoba sambo libwa bakendeki na masano ndenge na ndenge me lelo tolobela ya Congo me bakendeki monde entier mais ya lelo tozolobela mpona Congo alors na ngambo ya badiscipline wana biso toponaki boxe po ete bango nde bayeli biso 2 médailles en or na 3 médailles en bronze moni eza lokumu mingi epesami na moto nyonso te d'accord alors mpona lelo toyambi mopaya na biso na nkombo ya Didier Kilola Lubika ayebani mingi na nkombo ya Maître Tramontina ye auti na mboka Afrique du Sud aye mpona koyebisa biso lolenge kani azo évoluer na Afrique du Sud na lisano ya boxe na yebi te na permission na bino soki akoki kokota Didier Kilola toza na bosenga na yo bandeko balandi bino nde bokoyeba soko biso tomeseni Maître Didier tomeseni toyambi onesenga ya solo bandeko balandi wana boza komona liboso na bino toza na Maître Didier tobenga ye champion ya boxe auti mboka Afrique du Sud akenda kala Maître Didier na botosi ya bayiba olanda yo olokoki kolongola ekoti bamona malamu ye wana eza salite te ezali look na yo eza style champion Tramontina mbote mingi kisala tosepeli toyambi yo liboso ya etando na biso ya RTNC de développement po oyebisa na bana mboka eloko nini oyeli bango kouta mboka Afrique du Sud lengaka napesaka mbote mingi na ndeko nanga oyo na michi oyo ngai ndeko na bango mwana mboka nayeli bango kaka
mosala oyo nasala libanda nakisa bango ke tokendaki mboka mopaya mpona koliaka te mpona kolala te mpona kotala baninga te tokende mpo tosala fierté ya mboka yango lelo oyo nene baimage bozomonanga lelo boso na bino yambo tokotuna yo banda oye awa ozolanda RTNC 2 nayebi te na ndako to na ndenge ozoleka na bémission impression nini yo okopesa na RTNC 2 na ndenge bazoyamba awa bon ce que nabi na bamo impression neti na anglais is very amazing donc amazing like si donc eza mpena extraordinaire donc nasepeli mingi moni ezala toujours esengo ntango oye na ndako na yo bazoyamba yo lokola un prince o chef moko boye esaka fier na motema mpena esengo ya solo obundi bitumba obandi na karate okoti na MMA awa na Kinshasa tobenga yango MMA lelo okangami na boxe mpo na nini otiki badiscipline mosusu wana okangami mingi na boxe donc ezali mingi na rentabilité te na banda na karate na banda na judo bolimbisi judo oui na libaa mboka lokola judoka ezaka kote okoleli kote na bakadre bien bato baza na mwa bakoki bakoki batali te tomoni yo na ndenge ozali okosala sport okosala bon ntango moto atie makoki na ye abinanga na besoin osala Bertin Djonga Manassé na kanisi na pite so Isaac eloko ki opesa biso élément moko ndambu mke to la salolenge kani Didier Kilola atombola ki bendele na biso puisque ko yebisa bino ke ndenge azawana bisika biso akendeke azakaka na bendele na biso alobi ya ko changer nationalité te voilà azali congolais kaka bapesa biso na bilili wana ndenge nini ye atombolaki lokumu ya mboka na biso nanu bilili wana po tomona na miso po tolingi te ezala kaka na sango bakolanda biso ezala na Angola ezala wapi bispa nyonso ezala na Afrique du Sud esika ya uti batala lolenge mwana mboka aza kosala lokumu ya Congo. Also known as a knife against Elvis. Knife Didier! This place. Absolutely no noise for Knife Didier. And he might make it happen, we don't know. Long way. All the way. All the way. Big fight next month, Ruan versus Osborne. Knife's landed big there as well. Step back. I'm like, and that's a beautiful left hook counter there from Elvis Moya. Great shot there from Knife as well, though. And Knife isn't coming to make up the numbers right again. Oh, good uppercut there from Knife Didier. Was like a little coach through that. That got Elvis Moya upset, tries to fire back. The lack of activity from Elvis Moya, that's concerned me. He's not doing much. I understand maybe he's conserving energy, I don't know, but heavyweight power to stop some of these big heavyweights. Is it his conditioning? Does he need to work on the he threw nearly hardly any combinations there as well. Na banzi bato ya Zimbabwe bamonaki makofi ndenge tokaki mokolo wana emekisema ya solo Bertin liloba ya suka ezali epai ya maître Tramontina azana ebele ezana bazana sima na ye tozomona maître Ken maître Demouton Clader maître chinois maître Hakim Golf One Pichu Mavambu okoloba nini pona bango nyonso wana baza pembeni nao omoni musapi moko sukola elongi te omoni tozalaka toujours na besoin bazala toujours pour encadrer pour conseil batambolaka boye conseil ezaka mpona sport eza mpona éducation mpona vivre yango omoni bato wana baza important mpona ngai en plus na mboka na biso makambo ekomi kilikili makambo ekomi ya kuluna oyo ngatikaka te oyo na yo omonaka lokola kombo na yo lokola kombo na biso toza bamessere donc toye mpona koéduke masse ya moni naza besoin bato wana po baza bien instruit bien mature quoi maître Tramontina tozali na mituna ngai na ndeko Manassé nalingaki naloba likambo moko bayeba te jeudi tokozala na maître Tramontina awa na plateau na biso ya RTNC donc tokozwa ntango mobimba kaka mpona ye alobela biso nyonso oyo etali ye donc balandi na biso bolanda biso jeudi matondo mingi emekisema maître Tramontina tomonaka mingi bato bavima lokola yo mingi bato saka baboti te surtout soki moboti akomi mwa mpaka akoloba na ngani ye mutamelaka na ye mutasalaka nini aloba boye
bibotu yo koloba lolenge nini na bizalila lolenge wana naoza contre caractère wana mpona jeunesse pour jeunesse ebebi mpona makambo ebele toomona mokili omoni mwana aza fierté aza fui ya baboti mwana so lelo akomi kotelemi na baboti kobuya kofinga na baboti seke mwana wana aso normal te asenga na bango batosaka baboti baza banzambe oyo ase so lelo okomi koinsulte baboti na yo eza ekomi enormal moni eza bien te matondo mingi tozalaki mpenza na esengo ya koyamba yo lelo tobandi te ezali mokolo ya suka te okoyaka ntango nyonso kotala biso lokola alobi mokolo ya minei wana balandi na biso mokolo malamu atondi mingi matondo mingi wana sikoyo toki epai ya gile ndungana kuna mama na likambo na biso oyo ya na lopoto babengi devoir ya bana epai ya baboti yango tobengi pasteur Pierre Casse akota po toyamba ye mana senga lula lelo mama na likambo na biso lelo ezolobelo nini mingi mama likambo oyo eza mpenza motuya mpona biso po Bertin Junga soki ngai na yo totelemi awa ezali po papa moko mbote na yo papa mbote papa mosala nzambe okoki kovanda merci ai soki tozolobela mpenza mama likambo ya lelo po ngai na yo soki toza lelo liboso ya bayimboka eza po mama moko azali papa moko azali oyo bapesaki biso libaku wana ya bomoi mpe libaku ya kotanga kokende kelasi ya koyekola mpe kozala oyo toza lelo na lisungi ya nzambe eza mpenza motuya mingi kasi tozomona Bertin bana bakomi mpenza batombokeli baboti batombokeli oyo bapesi bango bomoi balobi te po na eglize misusu balobi po bisika bakendaka kosambela balobi na bango te mama wana aza ndoki papa wana aza ndoki yango wana bayimboka lelo mpenza nde mama ya likambo na biso tokolobela elongo na pasteur Casse ye azali mpe moboti yambo ye azala moboti azali mpe mwana ya moboti songolo pasteur Casse oui moboti azali nani na mokili mpona moto moboti azali moboti moto ya kopesa limemia makasi ou bien mingi moto ya ko honore soki ozali kosala mosala sengeli okanisaka ye parce que ye nde aboti yo abokoli yo alingaki yo donc moboti atikali moboti azali responsable ya bana na ye voilà moboti pasteur Casse lelo tozolobela badevoir ya bana epai ya baboti na bango ozali moboti ozali mpe mwana ya papa moko mpe mama moko badevoir ya bana epai ya baboti na bango ezali nini eloko nini basengeli kosala po te baboti na bango basepela kolo ye moko oyo apesi bana asili koloba na bobimi ya bana na nzambe na Égypte chapitre 20 na verset 12 kolo alobi boye respecter l'immémiat donc envers le père envers la mère po ozala na mikolo mingi na mokili pe ozala na bonheur euti na awa kolo ye moko azoloba yango akitaki na mosi na ye mosusu oyo eleki oyo ye moko alobi ezali te ntango nkolo aye sikoyo kovivre na kati na bato na mboka Israel parce que ezali mboka na ye alobi na Matthieu 15 azongeli oyo apameli bateyi mosusu bapharisien
na bascribe mpona nini abendi bango matoyi parce que bachange mobeko wana bango bazoteya ke olie osalisa baboti na yo opesa bango lokumu mai otiaki pembeni mpona bango kende kopesa nde na nzambe kolo alobi na bango bozali bahypocrite bato ya bilongi mibale ndenge nini bozali kolongola mobeko ya nkolo botie na esika na yango malakisi ya bankoko na bino ya mabe mpe alobi na bango bango bakomisaka ngai na monoko me mitema na bango ezali mosika mingi ntango bantoma babandi ya bango malakisi na Ephésiens 5 alobi mpo na basi mpe na mibali chapitre 6 abandi na bana batosa baboti na bango bazwa éducation bakola kolandisana na maloba ya nkolo maye batata basalelaki bango mpe basala yango alors paul alobi ke yango ezali ka commandement moko oyo ezalaka na bénédiction soki osali yango mais pasteur Pierre Casse ntango ozali koloba makambo wana eza mpe kaka bino basali ya nzambe ndenge kaka ozotanga na bible wana nde babongoli makambo olobi mama azali ndoki ntango mosusu tata azali ndoki kosungaka bango te mpo soki opesi bango biloko bakangi yango okokende liboso te mosika balobi nzambe nde alobi nazomona mpenza nzambe atalisinga mama aza ndoki pasteur Kasa alobaka clairement baoyo nyonso wana bapesaka division ya ntina te na ndako na famille koloba ke baboti bazali bandoki bazalaka bafaux prophète boyebi couple moko epanzi mabota ya bato na makambo ya lokuta mpona kozwa mbongo couple wana nzambe auti kolongola bango na mokili oyo bateyaki ke ifo kaka yo na mwasi na yo esili libota ya mobali na yo kotala yango te libota ya mwasi bozalaka bino mibale ezali bafaux prophète pasteur ya solo akosala makambo wana te liboso na koloba ke oyo azali ndoki oyo asali mabe esengeli ozala na preuve yango mpe ezali verifie nsima ya koloba ke oyo azali ndoki ntango paul alobi na bagalate ndenge nini bino boyoki mate ya kitoko kouta na ngai botiki nzela wana bobandi na nzela nani apesi bino kindoki wana ya amonaki kindoki atuni bango nani aleisi bino kindoki wana donc bateya lokuta bazali ebele nalobaka toza na prophète awa na Congo awa te donc prophète azali na Congo ata moko azali te lelo tuzolobela baoyo nyonso bazoloba bazali baprophète koprophétize lokuta kofingisa baboti kopanza maboti koloba ke oyo tata na yo nde asali boye bazali bango nde bandoki pasteur ya solo asalaka makambo wana ya pampamba te azali moto alukaka kolukaluka mbongo aza ndenge wana te biso epai na biso tokoki kosala makambo wana ya lokuta te pasteur Casse tozokoba motuna mosusu ezali bana mosusu bazwi baboti na bango ntango moboti akoli bake kotika bango na bandako oyo esengeli babomba bango oyo babengi ba homme de vieillard likanisi wana ozali mosali na nzambe ozali moboti ezali malamu to ezali mabe po bango balobi esika wana nde esika oyo bazali kobatela bango malamu esika oyo bazali kozwa bango na limemia bazali kobongisa bango koleka na ndako esika oyo bana na bango bazali likanisi na oyo ezali nini mpona motuna bon biso tozali contre makanisi ya lolenge lona parce que eza kouta kaka na occident bango nde balingaka kobota te bango nde balingaka kozala baegoïste bango nde balingaka kozala na mbwa nyao olie ya kozala na bana
siko soki akoli moto akovivre na ye moto akotala ye ayebi te. Ngai nazalaki awa na France esika mpe nazali kaka voisin na biso mwasi na ye azali kaka na ndako abeli moto ayebi te ntina nde ngai kokufa kaka ye moko na mwasi na ye mwana moko te koko moko te. Donc relation ya bato entre bango ekeseni na relation ya moto ata soki azolia malamu aza kaka ye moko boke kotia esika moko wana ezali mpo akufa noki makanisi wana eza malamu te. Ngai mama na ngai nazali kofanda na ye na ndako na ngai akufi na ndako na ngai